BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Nyatela bango na moi story ya Facebook e vandela bango moi 24 heures ya na moi story ya Facebook pena o nyateli bango e vandeli bango moi 24 heures pe limo nyatela bango moi bakima na moi mbangu balanda yo yango loka bayibi mawe boyiba mama konzi to pesi bango ko musala biso zongi na originalité comme ngoya nyatela bango ango ça la 24 heures sur Facebook et mama mokonzi et banyata nini banyata nini wana Gisèle Pela oboyoki bongo na titre wana Gisèle Pela azotina ba voice ba vidéo pour ba tchango na Facebook donc ana posa sala ba view ana posa azo en plaire quoi ba lobela en actualité et mokile komina suka mes amours bienvenue les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Nabi ke bozé ebele bozola da biso vraiment to lobi biso to yaka ceux qui news ezali ceux qui actualité ezali en tout cas to yaka wana to solo na bino ensemble o bozo mon ezali audio ya Gisèle Pela boyebi ke Gisèle Pela zali mwasi oyo babota na mokonzi ya mboka na biso babota bana mibale elelo ekomi loko la chantage ekomi loko la chantage akomi ko ça on dirait président chantage boyoki audio wana eza eloko mwa mikolo donc ça na posa anytime ba lobela kaye na mona page moko boye ba publier que au fait mokonzi ya mboka na biso asundoli bana pension alimentaire bana bazozwa te ao s'occuper na bana te noki kanda mbala moko noki kanda Nathalie boye na meki un peu ko checker Nathalie nabi non oh trop c'est trop mokonzi ya mboka na biso c'est le président de la République démocratique du Congo donc tokon dimate asa lokwa azo représenter biso asa papa na biso ton dimate que non mutu moko soit disons moi si na ye o baba officiellement te moi si na ye mama bana na ye moi si ya makangu aya kusakana mokonzi ya mboka eloko na tokolinga te quand tu envoies l'audio niatela bango na otindi de l'audio na otindi de lo vidéo tchela bango na story na Facebook ba sentir bana ba sentir banani nde bazo sentir banani nde ba ressentir même si bino ça fait très mal un peu de respect Gisèle Pela azali mwasi oyo babota na mokonzi ya mboka na biso bana mibale ce to bito ta la bana ne baza mike par rapport bana maman Denise baza vraiment bana mike cela veut dire que selon histoire en fait selon histoire et ça qui quelque temps maman Denise bakabona ki na président ndenge toyoka bakabona président après nde en fait bakaboni nde bazaki together na bakabona président nde bazaki together na Gisèle Pela balingani nde baboti bana wana mibale après quelque temps bazona na bango together balobi omoni soza mama mokonzi ozanoka mama mokonzi ko forcer a vite ko forcer en nature te so mobile alingio kaka kobota na mobile cela ne veut dire pas que mobile wana alingio mobile wana kozano vie mobimba non premièrement c'est l'amour le sexe vient après oh le bien matériel vient après et loko liboso so kutani na mobile alingio réellement de vrai o ako passer nos vies na mobimba ata bokabwani 5 bokozonga na kaka ozo comprendre Gisèle Pela, il faut omiper sa respect. Tu es une très belle femme. Oza moi si qui tourne ba photo to mono to kakula Gisèle na elo côté. Mais si ko ba comportement o azo affiché eza trop sitoche. Franchement, ba comportement na eza le roi ba fimo ya bala. Eza le roi la ba simoro on dirait moi simoro a tout là azanga mobile, je ne sais pas, c'est bien bon. Mobile na yo papa bala na yo azalaki bo pasaki na état ensemble bo fana ki ne ba temps ebele OK mais cela ne veut dire pas que non so ka kabona na mwasi na ye a commis na together ne olingo botola moi quand j'étais à Kina okaki ba rumeur ka que non asaki so ka kosi na ba shop
omona akoti azwi batrole atondisi azosomela bato biloko na shop donc so bazotuna wana siko basheri baobele mama présidente yeyo bango te yo nde mwasi ya président yo nde mokonzi yo nde mwasi ya président mboka oyo bango te bango bakabaka te omoni siko babiloko wana emando sa bien te omoni tapage soko olingi komimonisa bato bamona yo ke yo nde mwasi ya mokonzi esimba te. Première dame azalaka moko. Première dame azalaka moko na mboka. Deuxième dame azalaka te. Mutu aza mutu. A cause de la peine de quelque part, mais toebika moi si aza moko. Yo sakane lenga roza mama kozi ba considéré au monde entier likolo na se confirmé au bien la femme légitime maman mokonzi. Partout boso kende accompagné na mobile ne liboso à tapis rouge ye wana zoleka mama konzi ezawa on est wana ba peso il faut ça l'effort ko créer yo moko au sali effort créer mobile na yo moko donc au sali royaume na yo moko wana kozala bien hein ne maman Denise Azana c'est une très belle femme maman ba respect belé babiso otrolingate ke no mutu moko ya koleka o soit disant abana ko chama mal à l'aise abana ko sambisa komba président mboka na biso to mama mamu national mama mboka na biso mama Denise Nyakero parce que eloko tozomona parce que dernièrement mambo ebimaki ke mama mokonzi mboka na biso babengana kiye en fait azuye na bana abengana ki Gisèle Pela bengani bango bamati bango avion bakei et tu atindi ba soda OK mais quand tout zo keno baby sa réputation président tala o sakane o président on era a changé déjà comme mutu susu Asa président atazaki mobali na yo bando passé bando ça la mais maintenant c'est le président de la République yo ko yakana loyeret na divagation boye au mwasi na ye o ya oloba n'importe quoi ça n'importe quoi et simba te po ba kanga yo bako kanga yo nga omoni nga soki zala kuna par na nga Gisèle Pela kando boti na président bana bongo o boti na mokonzi mboka na biso bana zala calme. Gardez charisme na yo oza mwasi kitoko sois calme na sima bana wana kutu yondo profiter parce que botole mobile ya bato là il faut qu'on se le dise pour bana ya mokonzi mboka na biso baza mikolo bana Gisèle Pela baza bana mike donc cela veut dire que yondo yibaki mobile ya bato quelque soit bakabwana ki quelque soit babebana ki wana biso toyebi yango te donc cela veut dire que yonde oyibaki mobile ya bato ozo comprendre yondo yibaki mobile ya bato mais lelo o ba chantage au mocha mama mokonzi mboka na biso mal à l'aise et aussi mbate biso toza baluba ba dégliger bana te ba chilom ba famille fachi ba négliger na bango bana te bana wana bazali bana ya mokonzi mboka baluba ba dégliger bana te ba prendre soin ya bana mais comment bakozwa soin ya bana alors comment koleka na ba média okoloba boy en tout cas na félicité qui Bourron Pela en tout cas les cas qui une émission ndeko bosolo na politique ndeko Israël donc azalaki vraiment concentré dans l'émission on a façon à poser qui ba question en tout cas alingaki ayoka mayele ya Bourron Pela en tout cas il était vraiment sage na évité ceux qui ba solo là qui avant qu'on ça l'émission a tout nié ces mecs qui osa ces mecs qui en fait quelque chose à tout na qui wana mais il a fallu au moins des Bourron Pela elle s'échappe qui na question à répondre sagement pour ce cas mes caca ba que ngala ces mecs qui a tout na question osa ces mecs qui ya mokonzi mboka y habité na ces mecs qui étaient naza noko ya bana parce que président na biso azali na maman Denise maman officielle maman en fait maman la première dame en tout cas en fait nazo respecter maman Denise mobali ya batu ya moi si ya batu ya président de la République moi si ya batu ya le président de la République en tout cas na marché monté naza noko abana mais je ne suis pas le semeki yo moko ya na yo Bourron Pela telemi
alobé loko wana. En tout cas, tu es vraiment sage. Mais n'habite na qui peut bourron pela pas commencer la politique. Nazo ebate. Azo ça la politique aloba ki bongo pour ba fongoler ba porte na politique parce que tout le monde a ba image na mona ki na YouTube ba image na Facebook ya bourron pela azo ça la ba réunion ba parti politique et tout. Ozo comprendre et loko wana déjà beta ki ngo bien. Soki yaya na yo moko leki malgré za bongo. Et ça bon que non obota na mokonza mboka c'est bien bon. Mais sikoyo il est le président. Aza président la mboka na biso yoko yate ke non o te papa bana ngai tobota ki na ye bana il faut ba ceinture ngai ne mokonza mboka mama fanda kimia yo zela basala nini olia na part ya bana soit trouve-toi un mari trouve-toi un homme ce que ozui mobali moko boyko o azo prendre soin na yo c'est bon, c'est une bonne chose. Mobali yango ozui mobali et puis bana ba s'occuper na bango parce que bana wana Anthony wana o mona que non photocopie ya papa na bango eloko ko ni ezate mais garder na coin na yo mibalo babotaka basi babotaka na mibala bato c'est bien bon. Mobala koko sa yo moi sinanga la lingete moi si mabe azala boye boye na boye bo mobala koko sa yo mama o matokita so eloko ekangami likolo ekangami na se so nzamba lobi ke no yo bala président de la république orobala Gisèle Pelé tanga magite ke no ozala mama présidente amboro et tanga maki nango te oko forcer na yo vite attaque no ezaki mobile tonyo kwa maki na ye mobile to mona ne pasi akebala mutu musu ezala bongo ata na vie normale au moins moi si mususu be babanza mobile na pasi ba nyo kwa mi fiançailles ba aka mobile pa moi mi na vie et si la kebala moi si musu ezala nini l'homme musu to lo bani milieu mabe. Donc tu n'es pas destiné à robala mutu azana mbongo, tu n'es pas destiné à robala mutu obonyo kwa mi na ye. Donc vie est ça compliqué. Et ça compliqué. Atobi o force ndengeni na ministre mokile yebi likolo na senzambe likolo a confirmer bi que non oyo Gisèle Pela a kozala toujours aza mama bana quelqu'un na histoire mama bana bakokola mais la première dame azaka moko arrêtez de faire ça ngapo nanga ezo bimisa Gisèle Pela ezo bimisa trop bas. Comment on a yé, c'est une très belle femme. Bon apparemment elle n'est pas sage. À sa sage, je pense que ça sage, elle a fait da calmer. Nga ko pona nga Gisèle Pela. Au moins quand Gisèle Pela non, ça n'a que non. Attends, on peut profiter na simabana. À moins que ba s'occuper na bana te, mais je ne suis pas sûr que non que bana na ba s'occuper na bango te wana assioté. Zoatan, tellement. C'est concernant sur ça ba business sur ça là. Donc ça la vie na yo mususu. Au moins na niki menga te. Niki Menga malgré ote moi c'est Fali zaki ex Fali mais yewana elle fait sa vie azo ça la vie n'est comme si rien n'était malgré na monté mais ça la moi parce que mon bal na yo bozala na ye mon bal ngo akoma boya bonga na vie et ça la bongo comment que ça fait mal mais il faut comment na makambo autrement au bal barasoko ko na c'est au popoli ba sapato au popoli ba sapato allez kosa les cas tous les cas c'est ça. Yo hotel mané ba no landela kaka mobali nangai c'est mon mari mobali nanga mobali ne mobali nga lingona makasi bolingo esila kati bobi ke bolingo ezala ke sila rapé il y a l'amour bolingo bandaka bobandi après pas bolingo esili est-ce que boyebi yango omona mutu moko linga kaye makasi bolingo moko ya bomwana mwasi moko linga kaye makasi to mobali mo bolinga naka mais après quelques années au monde que non gaga dem na linga mutu au moins que on ne peut pas le rôle normal. Donc c'est ça bolingo si la ranango. Mais si koyo, il faut qu'on sache que fort na muto oyo zanaye, na muto lingi, bo si ça bolingo te. OK? Et ça na muto mususu, ce qui bolingo si c'est que muto moko a trouvé ailleurs. Tout le monde a en fait ma vie quotidienne. Yo mona ke no bozaki na mobile olingo mususu te. Cela veut dire que a découvrir bolingo mususu ailleurs. C'est que bolingo kiti pogne parce que asana mutu moko ba komo benda ele rola ema opese bolingo. Donc chaque jour il faut renouveler l'amour. Na bato basana ba couple, na bato basana ba fiançailles. En tout cas il faut faire effort. Mbala bandeko ebiso chaque jour je t'aime, à chaque fois je t'aime et comme bobalani je t'aime mais ezala sous-souté. Et comme on va promenade des arrêts sous-souté. Donc bolingo diminuer. Au moins en fait au fur et à mesure que bolingo diminuer wana. Ne ça là que mutu mususu ko moke libanda otala ke no akomo monoka loa camarade na
akomika mwasi bokomika bokomota na misu bozo attention ko s'embrasser te ya bata intimité te tellement bana ba yewana bokomo kende au fait bozo fa na bino ka bokomo ka loka ba statut non il faut que lukaka ko créer opportunité à bolingo ko ke nozo miss mu ne papa ete to beta moi tout to ke moi vacances to songa moi bo fan chérie tu m'as oublié ozana musala ozo benga anytime mobile na yo oyeba ke chérie ça va ça, donc c'est ça bolingo il faut automatique pesa moninga tendresse po boyo fanda boyo ote mobile na ngai mobile eloko ni kutu esali ke non o mobile nango atika ozo kumisa ke non papa bana c'est bien bobota na ebana siko pourquoi bazwaki yote batio na place wana cela veut dire que non musko bolingo wana oyo bando penser za bongo te donc c'est ça et c'est eloko mo ya ko condamner te bana bazali bana na ye bana mo konzina biso wana to robo yango te ce sont ces enfants atana miso tozo mona ta chimfwani obiso ba chimfwani le visage ressemblance obiso balu babenga ngo chimfwani la ressemblance ya bana na papa na bango ezali mais moi ngai boy nga bibi Chimbombo président de la République papa bana n'enfanda kimi wana robosana non bozo pona bike no bana ngai atandenge ni ba kufa nzala te ata baza bana na bosita ki makangu mais ba kufa nzala te ba rozangelo kwa kolia te ba koza en tout cas venir na bango eza assuré et moi de mon côté non ça l'effort je vais faire ma vie pour le forcer si maraté bolingwa forcer si maraté comme que non comme forcer balinga donc o perdre na yo temps inutilement ozo perdre na autant inutilement donc il faut kende o luki banzela no mususu pour to linga te parce que président azo ressembler azo représenter biso drapeau ya Congo siko mutu moko akoya abana ko poter buzoba non to linga ngo ata mukete donc Gisèle Mpela eza baka oyo ba simingi bakutana bazokutana nango donc oyebi ke non ozali mwasi ya makango oyebi ke oza mwasi ya makango mais yo comment mwasi ya makambo okomi ko bunda na mwasi ya ndako okomi ko leka na ba réseaux sociaux ofinga mwasi ya batu femme légitime yo mwasi ya makango ozo banda ko finga tala ye kuna yo zela na ko lakiso na ko bakelo malade mobali ya batu yo zo saleli concurrence basi onde baye barate ngai na ko kotela yo ba biso lo samboka na kotela ba prière mo basalaka kotela ba prière moko na lo baté donc c'est ça donc bandeko na ngai je suis pratiquement à la fin si vous avez aimé bo s'abonner massivement bo s'abonner oyo mobali ye bana ko batela ye cause la te que non soki mutu muso aye abotoli mobali na yo après yo komi ko lela mobali nanga ke fi mo boy mais faut ça l'effort que non mobali noise là toujours si on met que non ça ne va pas qu'est-ce qui ne va pas chérie dis-moi yebisanga eloko nini na osala oyo esepeli sauter dis-moi oyebisi bongo ebiso non chérie nazana pour ça boy nazana l'amour ça ezala bon après 6 mois après 3 mois ça la bilan chérie yebisa no ba mikolo no ça se comporter ndeni qu'est-ce qui ne va pas et là on est nazo ça les sepeli sauter chérie boy na OK chérie je vais arranger on a posa na lambela konini ozana posa na sala ma ndenge nini eza bongo et surtout na mokili oyo basi baza ebele mibali baza mukie on est photo talarango na l'église to kendara partout kendara on que non il y a beaucoup de femmes par rapport aux hommes mais toi la femme quand tu as ton homme aux grâce parce que c'est la grâce c'est kozana mobali oya yomoko mobali oya lingio réellement ce que ozana ye il faut pas le laisser il faut ça toujours pemene na ye mobali nanga olingi nini na saelo nini na lambelo nini je t'aime à moins que mobali ngoza l'infidèle moi qui écoute mon bal mon voisin infidèle à s'occupera na yote peut-être mon bal en à tous ça l'ending ya konzimate à moi bachara mi bal wana mais si tu as un homme sérieux qui t'aime réellement azan ma vie abantsonding te mama yeba na ko batela laé travailler par les sons de Jésus pour vous comprendre pour yango moni que non basi mingi omona ba commencer n'importe quoi pour mi bali baza moké basi mon bali moko akoya tana basi 4 pour na nini basi baza moké oya komi yango moni batu mususu bazoko kate bakomo ke na wana kisi vous comprendre akena kisi asali n'importe quoi pour na nini pour na ko avoir ka mobali akosala tout pour nini azala mobali azala kaya ye mais yo skozana oya yo obi combien de filles
obasa libanda baoluka nzambe pesanga ta mobali oyo yanga moko nazala ta na yangai nazala marque déposé na ngai mais toi tu en as osala nini na mobali yango il faut tolobaka nde about mibali il faut tolobaka mpo basi baza ebele mobali akoleka boye afandi boye akuta na mwasi anytime mais biso basi tolingaka mibali baya kosala nini kolinga biso ofandi boye ozelaki non oui j'attends mobali yaka olinganga eza bongo mais sikoyo yo ozoya boye ozwi oyo yo komo négligé to ozwi obike non mobali ya bato obandoko otya mwasi ya bato obandoko otya mal à l'aise ete wana mobali na ngai bamatika soki balingi yo te ata oleli okolela yo nananye kilo ya bolingo eleki kilo ya babeto eleki kilo ya babeto otindela bango odio basanti bane baosanti est-ce que maman présidente aza vraiment na temps ya kofanda ya kota na bapage moko kolanda bavideo moko kolanda babiloko Gisèle mpe lasali esimba te ekosimba ata moke te esimba te. Donc c'est ça. Merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.